est différente. Pour ceux qui le roi de forêt fouli à lui la coste, tata pas robi makunote, moi nanga petit nanga yolo ngam na yaki na ye. Ce qu'on fait rewer am tazoye côté bazala 4x4 na petit nanga yaka tout ça système. Est-ce que différent à la coste donc na ça peut contre la coste mais nga pas c'est ça la coste à côté qui nga iranki na bagolois. Que ça c'est une vidéo à la kinga $100 yaka boyo za $100 qui vous fait payer $15. Kabano lisolo. Parce que vidéo on a asa esa vidéo o take bagolwa tonne. Na ebisi on a fana kana parler ka boya bengalo yaka ba bisinga bato muta ko éliminer bagolo ezaka yo. Yaka show na yo kende boyo te $100 mo ezabla big pudding. Mwana mai. Donc ko sote $100 eza ah toujours pas vieux na zo kama ngape zo kama to saka makamne ezala. Via kita mabo $15. Toke malembe. Tala jour à concert na ye. Avant concert na ye. Vena biso Rambo azui liboma na ye landry japonais abimise ke na be liboma. Et son père rwana voilà via créer ma base ya kosakana te pour casser mwana na ye. Sur biso le roi de fresco ya pour casser faire abimisi faire a sali peut faire vidéo. Mais vena biso ko fatika jamais c'est la finalité. Mutu botanga komona bobanga re makasi lokola komaso nani. Tout le monde est pénal mignon Abraham. Ayaki. Ouais qui zengi. A surnommé faire combo libre pour faire là. Leader ali pas mal. Nabi boy wana qui zengi. Ah bon, non qui zengi. Moi na wana zolo ba combo wana. Abraham. Perdant. A perdant. Biso bana omoni so moni mona winga perdre. C'est que asa perdant ndoki. Autant comme moi na mien de so ko ta peta ko bakao. Eh. Tala muto ya ka osenga odile mazaka $20. Eh, contre aux médias. On a expliqué, tu as un match à club de stade de Werason, n'a pas mis ça le roi de la forêt. Mignon c'est $10, c'est un enfant à Gombe. On a nini. C'est 2022. 2022, oui. Bonjour, bonsoir, ça dépend Herbolanda émission na kata Isaki News Télévision, commentez émission, likez, partagez et que ça abisso vraiment bien, abonnez na biso bo continuer vraiment bon to lingara bino, pour to bibino pe bo lingara biso. À chaque fois bozo partager, bozo liker, bozo aimer et ba ça peut sous un plus na nani na biso et ça peut dire une façon ya ko soutenir biso vraiment bo lembate ba opena ba s'abonner te so tomber la vidéo son ba liboso en tout cas et que si ça comment encore s'abonner vraiment pour rater vraiment ba news donc boza la scotcher branché na kata Isaki News Télévision ndé makambo bando za ben info en temps réel. Merci na Francis de Bundes, Francis Moulangi Yaya chéri en tout cas merci beaucoup pour les cadeaux et comment qui vraiment Francis Moulangi boss de l'air boss en tout cas merci beaucoup. Merci na Balbin Mungo l'assistance émission na lelo de la caméra tous on dit merci Maemba Gloria Samba je te salue Ritana Kabea je t'aime donc bien surtout na linga bino vraiment lelo tozo yamba Isaac elle contre maître de la presse et le monde est au solo ma solo et s'est passé boye bini nezo les cas des gens les réseaux sociaux et kitaki et mata qui concert à ferrer les 24 je sais les cas mais lelo tout le monde a bien missionné tezo salama tout le temps comme boya faire gola concert à faire gola lelo tozana Isaac azam mwana wenge donc avec yende to lobela nyonso ozo s'est passé dans l'actualité Isaac contre Boni. Ouais, donc bonjour Julia Mandala, donc bonjour à l'internet surtout, ça dépend de l'air émission comme on va parler. Et merci Nabana Wenge Musique à Maison Mère et merci Nabana Brazzaville parce que tout qui na ma base ou azaki ex basiste à faire rigola tout ça qui na Brazzaville ou na hôtel Saphir. Merci vraiment Nabana tout ya Brazzaville vraiment pour boyamba qui bisobia et tous les pays la raison bien vraiment dans orchestre Mobimba vraiment MP donc ya ma base vraiment merci Nabino et merci aussi na les rois de la forêt donc papa formidable Balobi l'homme de programmation. Et balobi ya programmaka donc il soit programmé c'est qui maramou fait et ça les marandingue ça les maki merci na odile manzaka moi sinzambe CP ya mboka oyo mami na roya kalaté donc il a belisé beaucoup ce qui porte-monnaie magique et merci na masalanga Kevin Lutete ya balutete depuis Canada et merci na sœur nanga Florence Soula Mungala à Paris et bon séjour na kati mboka na biso maman nanga Jeannette Makangila bientôt na rozala na ensemble maman et merci à mon fils que j'aime beaucoup Moïse Mboteke. Puis c'est là que je pas Jackie Apunga ba Jackie vraiment balbi bambote na merci à toi aussi Julia donc pour nous yambanga émission quoi vraiment obeti tour à Brazzaville okendaki na mabuma eleki ndeni kona non eleki bien au monde que bana Brazzaville bazaki vraiment content ba Rosette bazaki wana et ba Juliana balbi Juliana Kanda vraiment bazaki wana Belize Kapinga bazaki wana vraiment Elizaki vraiment kitoko parce que tokeli na bala star na biso lokola Niki et tous qui ensemble wana vraiment orchestre Mobimba mabuma vraiment concert à Brazzaville les gars vraiment kitoko ya rosaranate
contre maître Azongi donc ko diminuer ezaka par rapport à Elanga omoni kokatsa dia Brazzaville wala mo malili wana et ambuya kinga mais na uto koma ça fait 2 jours déjà na kin mais j'ai déjà en normal voilà contre maître to yambi autant que aux nani naza porte-parole la club de stade de Weranson oui ils ont créé par Odile le roi ils ont mamba wenge ndena bakina yamba vraiment le contre maître tout son nom marambo itali vraiment wenge parce que Odile manzaka lombara ya bana wenge faut bango na bango kande ba kota kada makila mine suka kana munoko jamais mutal banda ko kota ko kipe ko bimisa jamais donc tous en ont vraiment un concert à faire rigola il est le 24 juin plutôt analyse ni osala ki wana non concert déjà faire rigola déjà na mijo déjà il faut boye bakeno faire rigola za mokitani les rois de la forêt aza mokitani pe JB Piana donc relève ya wenge 4x4 c'est faire rigola donc na mijo vraiment faire rigola bon mona déjà miracle sala ki na martyr et le vraiment donc quelque chose qu'on a tout na faire rigola mikolo za faire rigola miracle ni osala ki na concert play à bongo muto azokite muto akufite téléphone pe bungiti parce que ba concert mususu les kala bamboko yo te ba mususu ba te pona na famille moko ana yolo tisi ko ba la rande ko na bango ba ko mola kela artiste wala faut na concert ne mais concert le 29 faut bungiango concert le 29 août voilà concert il y a du cap mais nga bona nga ko tanga kombo soki na octobre voilà concert octobre ba tout ba biango na pesi boss na nga Junior Malaissa les mystérieux donc mutati ki États-Unis na défaut vraiment boss na nga Junior Malaissa et les amis de Junior Malaissa vraiment la pesi bilombote donc concert le 29 bino mo boyebi bato tout bato la micho bato belé ba rouler là toujours la ba kombo bato la ba mais faire go la beti concert na ni mutu ko kufa ni mutu ko zoka ni mutu ko la téléphone na donc d'abord il faut te remercier faire go la pour saluer honneur na biso wenge pour ça na biso zaki ndé makambo faire go la saluer wana merci beaucoup contre maître qui est plus loin au loba qui faire go la tondi saki mais tozo yoka ebelé ba loba faire go la tondi cité na simeza ki vide bataki basse c'est même à tel 29 peut bato la sima peut bato ndaki pété podium a fait rigo là ezaki loko la podium ya kermesse c'était aux arabash na sima te ezaki concert wa bengaka au moins ils sont au espace touristique moko boui c'est podium batika ngo do sima ba otala liboso pe ba otala so bato ba bezo faire rigo là à tous les secondes pe en plus il fait rigo la beti concert quand nzembo moko bizorbi muto beti faire rigo la marti bizorbi te ayemba ki pe ba sien circe te ba miseo ba beti martyr ba msu ba beti na album na bango mobimba na banzemo na bango ba bibi banzemo na bango ba Chanel banzemo na bango ba nito yo ka ba capella awa so faire rigola ka bizorbi ya pamba et beti c'est martyr donc biso to fester faire rigola parce que ancien sursaut ya yemba ki wana za bizorbi non wana c'était juste que non au monde bon en fait asa il peut bien ko yemba banzemo ba succès parce que les seuls musiciens au motoriser rapidement ba succès za faire rigola les restes batikali wana oh na bien faire gola est-ce que mon gars apparaît autotune na kingo na to na matoi na ba mission ko ba na stade de Martyr autotune en plus stade de Martyr le 29 ils ont concert ils ont spectacle au bomba batu so ya faire gola ce que Martyr ce spectacle na ko yemba na ko bina parce que obi que moi si moi c'est PC na makasi na kombo vraiment ya Victoria asali maman na succès talaka photo ya pamba na vidéo na et ça le succès pour le concert le 29 photo na bato be ba olobela mais artiste yo wana ce que za la cité na kombo te na mutu moka na media lobe atikali vraiment mutaka la bo skize nga bona terme Rihanna tout monde a ba concert ba Rihanna tout monde a ba concert ba Nicki pour nini ce que za Nicki ndatika ki bongo bongo bolobango te Nicki mais to trouver normal tendeni et ça spectacle faire le gola ayaki na ko sala spectacle ya on ba keno makambo ba golo so na côté la faire goal les amis mingi za vila biso wenge mais le gola ba golo nga na golo ti nga na za wenge 100% wenge musique à maison mère comme bon ouais parce na ba to ba mo kota na ka nane abete mama ya na yo vraiment bubuta minenda ku moko papa moko mama moko sko so que malgré ba problème faire le goal ata finga wera ne ba lobaka wa finga wera wa sani etala ka biso te est-ce que qui a dit que no ayembela wera ve jaloux qui a dit que no nzembo ve jaloux na vraiment mutu elo wa ku pesele passer to bossa rassemblage parce que na minute bino bozo bolingani déjà bossa déjà ignore faire le goal avant que toi senga pardon wera so de alimbise kala tongo basolola pe ba bengana na biboye basolola te faire le goal mona wera liboso vraiment ça elle to sikara na makambo plein wana faire le goal plein à craquer. Comment on a vidéo mon réseau circulé na net na bi de so moni vidéo wana artiste fait rigolo azala ki wana présent ba na nani maman abiso Odette Bambe tout le monde est quelques policiers oui quelques policiers bazala ki wana ba betali sur la plein ceux qui artiste matika na podium bala mo abiso to fungoli ba porte ba tout ba côté au monde qui on non na bi boyi Martin te fungoli mo félé
pe en plus il faut boy bafanga pour muta sukola alamuka ayati martyr aya pe otondisa ba petit dans donc Moïse Moteke bazaki na ba belle ba sepeli ils facilité faire ko la kolongola bato douleur ya ilanga apesi bango esengo atokisi bato eza mabete pe en plus vidéo wana ma vidéo te na lobi boye bola na biloko na te o ezaki important faire ko la sala plein est-ce que biki bato bele pe en plus eloko na lo ba faire ko la soki abeta ko ba sponsor ne ba orchestre musu beta parce que ngana kapela wana mona ba sponsor lo ba onja et ya mai panza onja na kapela na mona pe sponsor mo bo soki mixing soki classe ngai bina tanga kala ba classe wana et ya eso pa ba bière ana kapela ba na concert ane mais na zo beta lisolo ba concert ya le venet ya habité eleki ya wenge eleki ya wata eleki lisusu ya te au moins d'abord wenge 4x4 beaucoup comparer bango te parce que wenge 4x4 ezaki réconciliation so ba beti on a pour le man tant sur lingo kendité ya on balinga c'est ça au mona JB na wera place moko mona donc vena biso tata au mona vena biso ba oka mona ki wana na ko sa publicité na bango te parce que ya héritier zaki héritier ba ko meka héritier zaki entraînement bien zonga lisusu voilà match sur ko zonga héritier ko zonga et ça ma be da contre maître muto ça leki dans na stade abandeli lisusu et ça les mawera so la betango 3 fois 5 fois ko bandela eza dia quoi te na lobi boye ko bandela soki il faut e badabo lo moko soko oza na chaîne moko boye au travail musala bien bako longola ote neti wata batali ke te wata marti c'est bon parce que c'est sous na marti za force na yo ya au moins na ba ke no vena biso waze ko pe se préparer à conséquence et ça pour na plainte en wata ozonga lokwa bato ba dénigrer ke wata tondisa kité en lukia zonga te boye donc et cause a besoin ça ka pe kombo petit kala et cause na ngo pe bongo ya un peu problème te wana ça dépasse sur na vision ya wata na vision ya ba spirit ya do spiritas ya wata na ba retirada ya wata so nga siko na défendre ka bango ta ke ba vie na biso wenge ngana obunila siko nde makila wana donc makila wenge wana donc baloba ouera so na loba ke non ne trahit jamais le Coran biso to kozala na poto trahit Coran te biso to wana poto défendre Coran mabezali bo bomba te mabezala ngote biso na wenge mabezala te vraiment na siki to qui est bien biso na wenge mabezala voilà c'est na biso dit manzara j'espère que to qui est bien contre maître est-ce que vous me koma et na biki ekomela ba voisin pendant le comité mais ekoma kala te vraiment contre maître tozara na masolo ya concert à faire rigola donc là faire rigola concert et les cas qui actualité toujours faire rigola to lobela toujours comme faire rigola to mona ki we ranson na pc mot d'ordre na bana wenge 4x4 na bana wenge musique à maison mère ba kende ko soutenir faire rigola concert eza mort comme bana ba BTD la coste BT na municipal la masse yatina bato okanga yo yatina bato bakado yatina bakulu na biso yolo donc baba no betaka bato ba be longo na yolo azara pe mona yolo te biso wala père aleki nanga azara mona ijofa pe en plus concert oya village natality on a so vérité ti wala père aleki nanga propre ngana ko wanga na yeti nazolo baboye concert a vient na biso o abeta na changu kuna ezaki réunion ya biso babunda réunion na bino ba babunda bato ijofa ti ezali au moins te ba maman mikolo bayaki ba papa mikolo ba koko ba ezaki réunion na biso ti c'est que ba c'est pas musique à la coste te na bibo ezaki réunion na biso famille ezaki concert ezaki réunion tika na boye bato bana c'est ezaki réunion ce qu'on vient tali que non lokola azana ndako te afana na flat moko awa kaka na première awa moi aya ma ba chef coutumier ezatena meki bango place à terrain wana donc ezala ngo logique ko comparer faire na vie na biso d'idée te na biboye to obligé to lobela tango ye to kelaki na Jofa wera so na lobi ke no premier fils asepela kite so eloko wera so apesika modo na lobi ke no bino tout qui n'est pas faire ego so nga sikoyo po anini ya siliki na papa chéri te papa chéri bengi concert à faire à lobi ke no do bana tout ya wenge aujourd'hui c'est la fête pour nous les wenge rendez-vous eza moko lelo mais na biso boye faire ko la zara bien na JB zara bien na wera zara bien na bato surtout na vie kolingate mwana oyo aye pembe na komofunda baninga bana mo mabe faire ko de pas garder position na ita ke mwana liboso garder toujours position faire ko la za mwana liboso wenge aza dernier fils ya wenge kati mot d'ordre zo bota ba problème na oya wata le roi de la forêt loba qui tapait ses mots d'ordre donc il y a eu sous na oya batum sous les cas to tanga ba kombo tapé ça qui mot d'ordre mais comme il a tour à faire rigola et bien babi non a manquer écoute respect il fallait pas te na bibo oui mot d'ordre na bibo oui mot d'ordre na biso ou bien papa biso le roi de la forêt na pesa mot d'ordre c'est logique botika comparer faire rigola ça la wera boy faire personne qui wera squata la rasko eloko wana ngasa la vidéo na te pour vous dire que makambo belé elekaka wera peta la ngote
wera ki pande nde exaucé donc assista ba chiki na États-Unis ndenge azoluka asala réseau moko boye nde biso ba tigo eza ba Vodacom ezali wera so na a réseau ndenge Gadis bazwaki na école na bango donc ayemba banzembo so boko yala wera te batika biloko wana faire gola c'est moi na biso wingi pe en plus wera donc faire gola sali fierté na biso bana wingi so to ko kumisa o Didier o to ko kumisa Lacoste o to ko kumisa na tete non. On sera fait rigoler, récit total. Total. Faire rigoler ça qui vidéo mon balobi to kolobaka le 25. On m'a après le 24 et lobi c'est pas to biloba loba. Loba bon azaki qui assuré pas ba une naie to comment. Ami ba d'abord yemo que non je suis fait rigoler. Eh ben ke baro nanze momo bo yemba que non moto yambo. Alobi naza moto yambo. Mona liboso naza do c'est que faire rigoler et loko oyo yebipe kolinga ko wela ngoti. So moni bato ba wela makama musique lelo. Et ça, bazaki sir na ngoti. Asel comme bou. Repon. Donc les derniers de la classe, yemo kabi kenon ya bona mama na zoba. Mais à mon la diplôme d'état à 1560, kolekana bato bazora premier na classe. Et kolekela yo mona obeta ba shit, azo ba puta kola na bar, meli masanga, c'est pas n'importe quoi. So faire ko la vie ka miye baka. Ah ouais, la ranete ya za poseti. Ya on a ceux qui non na oli ma trop le ba po bato wa te akoma so kinani. Golwa te ngana golwa te. Contre maître. Pour âge na nga mukolo. Mo do donner CPL c'est na mobino non. Bana wengi. Oui, ouais, te biso CPL c'est biso. Au moins na moni papa na nga sali vidéo. Na fandi bonga le roi de la forêt. Et non 12 te pour la Lacoste. Il y a 12 te. La Lacoste 24. Bobino bonga 24. Lacoste d'abord il faut boy la Lacoste azara ministère vient biso tata. Adolphe. Adolphe, ah oui, Adolphe Mtayana est. Ce qu'on veut rasoir, ce qu'on fait. Il y a différentes. Pour ceux qui le roi de Fora Fouli, Albi, la Coste, Tata Parobi, Makunote, moi, Nanga, Petit Nanga, Yolonga, Mnaïkinaï. Ce qu'on fait, et où est Ramtazoye, côté Bazala 4x4, Petit Nanga, Yaka, tout ça, le système. Est-ce qu'on différent à la Coste, donc, n'a pas contre la Coste, mais n'a pas ces la Coste à côté qui n'a Iranki, n'a pas Gaulois. À que ça, c'est une vidéo à la King à $100. Yaka, boy, $100 qui vous fait payer $15. Kabano li solo. Parce que vidéo na siko. Asa sa vidéo o take ba golo tonde. Na émission na fana kana paleka boya bengalo. Yaka ba bisinga ba muto ko éliminer ba golo ezaka yo. Yaka show na yo kende bo te $100 mo ezabla bengi po dile. Mwana mai. Muto ko sote $100 eza a tozo pas vie. Na zo zo kama ngape zo kama to saka makamne ezalaka. Via kita mabo $15. Na nyonga mabe pe en plus vidéo wana a mieux de son. Papa Pliambil, merci pour l'appel. T'as mieux de son benga pendant 15 minutes. Alors bakino yo ko sa vidéo bongo tozolo bakino ozui marto tino na idio fana ndeni influencer na ni contre mettre to qui mais moi $100 et ça ya combien ya ça oh yo ka sa mbosa mbongo est-ce que vient que misanga $15 moi si nzambe mta abamba ba musicien ba $5000 na ba concert est-ce que ko lenga $50 na lobi non non eza par rapport na lobi boye na linga na $100 na ki pas moi na mayo dile manzaka tianga pe poa Reprendre. Te ya sepele na ngote. Aïe c'est ngote simba te. Ngana za faire gola. Ya za pile petit kakol. Te ya za donc au moins des aboy odile manza d'abord za pile petit kakol. Donc eza eloko monte ki toko mona ke no dile manza ki fasse la vidéo toi a fin à faire te et en plus na kata dynastie deuxième volume odile manza ka libanga eza la kati donc biso to protéger toujours clan na biso. Te wana programme sur il faut tout na seconde ngona na si ba c'est le VIP. Il faut tout na petit nanga gouvele gaulois, il faut tout na petit nanga les bourras de la presse bango ba to ko yeba makambo wana. Pareil eza et bimalisu. Te wana sko eza sko bango ba gaulois. Donc il y a le mardi parce que fait la salle honneur à Wenge. Voilà. Salle honneur et à Wenge. Trop de critiques na concert à faire ego la vie et puis bote kama, bote kama. Na lobi boye. Lorsque va lobi concert, il faut monter liette. Il faut monter mela. Neto ki na ba memiling, neto ki na ba concert à village chez Temato li raté to mela raté. Parce que est la concert que non, monto et puis que la concert le 29 photo suba kangama likoloka ka aoluka au pire moi ati. Bato bangi. Peu en plus, il concert le 29, il y a un concert à mineur. Si vous faites des concert, moi, manger, bazaki wana mikolo, ça dit non, diplômé, université. Peu en plus, il y a un concert présidentiel. Donc les seuls monde embela à boire président de la République, il banga munene. Maman Denise donc il a fait. Voilà. Parce que banga bon. Donc ils a le mot botolo bakeno. Bato o ba critiquer makamba concert à faire gola. Ce sont les PD. Bato critiquer concert à faire gola c'est bana basi. Donc c'est normal.
Mais faire quoi rester toujours faire rigolo. Merci beaucoup pour notre intervention. On a vraiment ça Wengemen. Tout côté dans ma sola classement contre maître affaire classement. Igwe. Pardon. Igwe adore apesi makambo. Aomo le bisa bato belé classement wana. Te ouais aso mta sai classement wana ya sala ki ba poser quelques questions. Ye mdali bosso, papa chéri ami balé. To ebi ke mon père aza 3e mais. Ya ke nesko place wana. Père a boycotté mon père a te faire rigolo. Tete a boycotté te. Pe en plus bato ba longo loko wana surtout ka bato na yo ka ba lo ba wario. Bato ba débattre fort. Banani. Ba wario. Na lo parce que comme na bango le bien na lo bango comme na bango bien te mais na lo parce que comme na bango bien parce que les love mandé moi place na elinde bango suko. Ya classement. Les rois de la forêt que j'aime ça classement. Journaliste les qui a soleil ngonga. Soleil wanga voilà les qui a soleil wanga Blaise wanga. Aïe na classement na ye. Premier ba moni werason. Deuxième ba moni papa chéri. Troisième ba komi vena biso Rambo. Comprendre? Albi non. Na place sur les seuls mouton pe sabino vérité à martyr le rôle werazati. Ah bon? Mais na vérité, tu dois mettre 5 martyrs. Plein, premier plein, deuxième plein. En plus martyr werazati que non. Un mois préparation teza a outil do azana poto ici bino moi lobi na tongo na okita kin. Na okita kin bo biso surtout. So papa chéri pe bina dama atika jamais beta martyr ici bino que non tena un mois na beta te alba ma que non. Bana kin. Nenge bozawana lobi bling bling na okita martyr. Plein. Parce que vu la biso quadra ezaki martyr au félé donc porte fungoma banana matongi côté Oshowana bato azoya ve mo azoya et so beta ilo mo azoya sko lokola pauvre peuple biso fachi azoya sko bu martyr ezaki au félé et so belo kwana vu la biso werason atali habité faire goal troisième c'est faire goal so bino ba wario bozo ba courage et puis en plus ba wario faut bebe loko moko les seuls muto ya pesa bino pifuna kati RDC c'est werason. On a des lobbies. C'est normal la musique. Vena biso pe nani o bobe anani. Mukolo orchestre wana nani. Nani fali pour pas dire. Voilà, vena biso wana yebi bien que non. Nani wera son soki lelo oza protéger parce que quartier mathétique là jamais protéger violon. On comprend. Lelo soki violon ana succès ndaza nango wana c'est grâce à Wenge. Pe en plus bobo santé vena biso azalaka musicien wera. Azaki musicien biso Wenge. Il y a bandé convié, bandé convié maison mère. Il y a un habit. Envié musique et pas les rois de la forêt. Voilà. Sur RAI, où rappelle c'est ben la samba, tokuta la samba. On comprend. Yo était ça quand ndaku, ko baluki mamoko vena biso atala wadi na kati ya quartier matin. Au côté na kati ya quartier matin, c'est tout ça ni. Et les gars bon. Il y a un habit na bibo na Martine ya Betaki. Est-ce que quartier matin soutenaki? Il y a un problème. Toké malembe. Tala joue à concert naïe. Avant concert naïe. Vena biso Rambo azui liboma naïe landry japonais abimisi ke na beli liboma. Et son père wana. Voilà, via créer ba base ya kosakana te pour casser mona naïe. So biso les rois de la fresco ya boy ko casser faire abimisi faire a sali peut faire vidéo. Mais vena biso ko fatika jamais celle la finalité. Mutu botanga kombona bobanga re makasi lokola komaso inani. On comprend? Donc azaï loko mote ba wario na nemo ma bete bo dosé Wenge eza orchestre mo donc o moni bana Wenge basakana bangote preuve ane ke Wenge kabola mabala batu preuve ane ke Wenge e kabola ba famille preuve ane ke Wenge ko tsaka to mabele OK bango ba ko sala ngo jamais na vie na bango parce que bozo fana bo bana tanga komba wera lokola tala o moni jou wera balukila fali eza mabe makasi. Non, moi déjà Odile Manzaka, CPI a qui n'a qu'à répondre. CPI a répondre avant Goumer, à qui n'a pas sous plus loin. Il y a un biso boyi. Au moins bawario, bafa na position na bango. Nenge to timela bango déjà que non, ba trophée bazoaka, ba mérite bazoaka ezaka cop. Bafa na ba cop na bango. Nga lo mon émission na nga. Bawario un président ba président bawario c'est un vrai coopérant musical. Il y a un katak trophée moko elala nango kuna. Oui, bité. Zoaka mbongo, tiens place wana. Tu es bien joué. Contre maître. Ba trophée ba. Ataba boya kondima na mokili. Tozo mona te. Tozo mona pe misala. Lorsque bo maké. Tozo mona misala. Na bi boye lorsque bo maké wera so massa na bango te. Pe ba wora baba nani. Baba fan. Na bi boye compter depuis Viana abanda orchestre na 2006 je crois. Est-ce qu'il y a déjà bota moi na déjà waro ni na bota makumi mkolo kolanga. C'est sur les Wengemen. Ba destination bangote papa langa le roi de Falo ba non baza bato ba somba bango ko somba na mbongo. Non. Qui fanatisme ba somba. Ba somba kango ezali. Et qui parapé ezali.
équipe a ezali na bato mabilo boyembela biso ba yi oh ah ko baluka loket mbandeni mais bato bo ocho ema wana comprendre donc toi la batte bilo kona ti ba wario bozwa ta na bino ya ko se reposer calme ceux qui bo sakana le roi de la forêt oh ezabma banzo ya le roi de la forêt ba bima malem à part Bawario na kati ote tout monde est penani Mignon Abraham ayaki wa kizengi a surnommé faire komboli pa monter ko fere là leader ali pa monter ko wana kizengi abo tano sakena mwana wana azolo ba kombo wana perdant biso bana omoni so moni mwana wenga perdre c'est que aza perdant pe aza ndoki autant comme mwana na miel de so kuta beta kuta ba kao tala muto aka osenga odile mazaka $20. Eh, contre aux médias. On a expliqué, Tobeta match à club de stade de Werason, n'a pas mis ça le roi de la forêt. Mignon c'est $10, on a fait un Gombe. On a nini. C'est 2022. 2022, oui. Pour la longue Gombe, côté Zaïkouna, oui, côté Zana Gombe, Kunabu. En 2022, entre 2022, Tobeta match à Sosa, Mignon c'est $10, oh, à Melamai. Oh, tiens, $10, mais la maille, papa, yo, ça rend $10, mais la maille. Yo, c'est $10, on a payé $10. Yo ko million muta sanga photo na kanga sema na okanga basuki wana obile pourquoi tika bino bana wengi na biboye aze lokote et c'est million salingi na musique ya Congo aluka aluka muta soutenir ya na biboye na azala kuna siko ba peseni kuna babenda batu makoloti Robinho boye ba Robinho ba générique ya osarante mais Robinho remeta générique ekeka bo tala mona batu bina filé na komo que bina filé mawa nga jour na mona bina filé na photo e vela biso na esa donc na esa vima bato bina filé ah pone okanga photo oh mo photo ya problème via bina bato makolo mote mona gezi mayo tabana na bilo ne mobu ya kobisa bisa bato mais depuis fitting à ça là via la benda bato makolo pour ça les années ba kombo o ya mi pesa wana asala ngo ta mtu apesa comme Mobutu mtu pesa comme Ndeki so ye pour ça les années akonza oh so bossa que no Congo na musique so batiango le roi baleza le roi Brésil chaque année joueur abimaka Brésil chaque année joueur abimaka yo ko lingaka te yo ndeka ko zaka chaque année kaka yo non vraiment contre mettre donc il va blo mo bokino to sepe na ngote ba wario na lo besu lelo ba wario boza elo côté boza mikie lokola bo mekana le roi de la forêt tokoya on m'a pas pédé, bah journaliste va pédé à Tiwana. Naïbi va très bien. Bino toboka déjà. Mais c'est vérité. Contre maître. Tout le monde est no ken piana na ngamba kuna. Ayaki asa ken piana. Eh mutu so meli masana. A comme si faire ego là non? A faire ego là vraiment à féliciter. Atiki ba nyama na yo wana o basara na chaîne ba nyama na yo wana ba pédé à pamba wana ba nous répondre le roi de la forêt. Ba PD ce sont les PD ngana na bailo moko ngana obi pourquoi ça l'émission au téléma pour la chose que non na PDT wajo ouais non yo kasi PD au matin au ça l'émission 30 minutes ou 20 minutes mais au téléma bo ba kokate ba otengama ya luka kiti pe en plus na kiti ba fonda ka boye ya otengama ngasko no ça l'émission au téléma normal ce sont les PD biso to compter makamna bango te po venanga cobra masa bi makamna solo là petit nga Jassim Moyo nzambe ofina kati yolo ibi makamna solo là donc biso to na ba table ronati ba asko to ça asko la quartier ya Bolingi balbi Jonathan Bolingi vraiment jogo makasi ya mboka na biso bazara mimi na Chancel Bemba de midi mikolo junior malaisa boss na ngalo il faut tanga ba komba ba joueur wana pour ça la quand même bien lelo esko to benga mystère présidentiel parce que auto okutana président de la République et vena junior malaisa na les amis de junior. Merci beaucoup contre maître donc to comme on a fait émission na biso quelques mots na ba tutu balandi so de partout na ba oya ngakutu quelques mots kutu ezane mingi ko adresser na ba warrior oh là là parce que ba chroniqueur oyo ba warrior na ba tie wana bazano ba PD ngana ke braza balakisinga omoni o kinga na yaka oza libandi boy aza mwindu nzoto boy bakomba bato bakomba mauna yeba ngo bien metté c'est là aza libandi nzoto mena mutalika te ayete musoso aza jeune garçon na sala na chaîne Ken Piana vali ko yo muto tanga komona nga biba ngota oh mombali na tel o ya pembe aza mulai boy musoso pembe bala mulai kanga suki boy oh mobali na tel ah yo biba ngondeni ozala bango toi bah toi internet mais est-ce qu'on a vu ba komona bango te ozu so mususu azaka wana boy aza mom kuse boy mwanzo to akata masuki moko boy akati za sima boy oh le ka finga le roi de foi mama na PD muto ko sauter ba jeune na ba PD oh mama yo sa émission na bango yesa ka bango ke no na ne abete to kota kaka ayi so tenga kota tenga de ba kota nga
C'est la vérité. Ce sont les aventuriers. Message n'a souka yango na pesi bango. Donc bana wenge musique maison mère to la muka. Bana le roi de la forêt to la muka. Toti kate muntu oyo azaki mwana le roi de la forêt, muntu abane ko rêver le roi de la forêt, Thomas ba fanatique qui est salité au kutu bazanga tina, ba ya ko attaquer le roi de la forêt. Tolinga le roi nati. Donc merci vraiment ba tout ba kolananga. Ba mote nanga ba tout pe wa ba kolananga bana wenge musique maison mais club de stade de Vorason et bana tumba ya odile manzaka moi sinzambe toza ensemble na bino venanga Alex Tima. Bo soutenir biso poto tumba makambu. To senga sko soutien sko bata wenge nde bo soutenir biso bo soutenir biso to tumba ba PD wana ba jeune na to ba PD wana. Donc merci vraiment na ta o ya manga, merci na technicien na biso ata komo na ebité. Dieu merci Maemba mi s'appelle Electric. Dieu merci Maemba mi s'appelle Electric. Si kono ki ko roi komo ya petit frère na Dieu merci badinga. Ya ba bien que journaliste par excellence na Margo Mobali Nzambe odile manzaka mo Nzambe CP ya mboka o to ça toujours musala ndenge sengeli. Bana tu ya kalengo na pesi bino mbote ve na ngaza esi monama. Full option papa na Igwe les grands plombiers na kati kikuti vient na ngali sous ko na te venanga Martin Fayulu balobi mbalo kati suki ozatima mandefu propre Martin Fayulu ya président te ya président bana kikuti on est toujours ensemble na bino ba wario bozala calme botika biloba loba masalanga stanel mizwa Gaulois conscient na PCP moté merci ngamba bana kati ya Paris les grands managers et merci na ba otuba kolanda biso bozo assisté pour partager ba émission bo da pe ba journaliste na bino neti bo na moni ba et première fois na mona Julia AP bien car okomi na kisse Nzamba Sala. En tout cas, merci beaucoup na batutu bozaki scotché branché dans l'épisode du début jusqu'à la fin de la carte Isaki News Télévision. En tout cas, exercice c'est à Maron Osengabino. Donc, vidéo et les cabinets inapercité, partager, liker, donc s'abonner ou non s'abonner. En tout cas, vous s'abonner en pagaille, en désordre dans la carte Isaki News Télévision. Merci à Papa José Young pour la considération. Merci à Gloria Samba. Merci à Nadège Louvande. Donc, Matadien, je t'aime beaucoup. Merci à la grande Vicky Sif à Dubaï. Merci à tout Bolinganga. En tout cas, on va appeler la Lingara. Bino to prochainement. Bye.